Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Calme-toi. Papa, attends, tais-toi. Monsieur, non. monsieur, attends. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Tozo les Mais c'est Nini? Oh, Tozo les cas. tais-toi. Oh, Tozo les cas. mets ta caméra, Kuna. Tozo les cas en direct. quoi? S'il vous plaît. C'est quoi? Non, s'il vous plaît. Monsieur, Papa. Non, papa, jusque là. Non. Bébé, pardon. C'est quoi ça? Non, chérie, qu'est-ce que je te fais? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aussi, ça m'a l'air de parler. C'est monsieur Nabiete. Comment Là, il peut t'habiller. t'appeler? N'habite toi aussi. Mais Mais le problème, c'est que tu vas qui est. monsieur, tu continues. Bote balandi ya Chebiso Télévision, boyi malamu na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Émission Oyo Isangisaka, émission Oyo Pesaka Conseil. Un grand merci na sponsor na biso officiel, yé anima ko sponsoriser biso, apesaki biso mbongo ya salaire. Déjà fin du mois tozwaki kitoko, apesaki biso ba carton soso, apesaki ba Rama Thompson, apesi ba sakaloso, ba semoule, likononga ba mbongo. Sponsor wana comme on a Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor topona awana Chebiso Télévision. Yem tapesi biso succès otozali nango, yem tasala en sorte que bo sepelana émission yo Bravo Jésus-Christ. Un grand merci na ba obi balinga biso te, mbote na bino batamita mabe surtout nzamba mo na bino, nzamba pa mo na bino na muté mabe bozala nango envers biso. Mais biso tolela bino quand même. Merci mingi na fondation Maman Denise Nyakero. Maman, respect na yo, maman Mokonzi, la première dame, notre première dame, maman Denise Nyakero. Nzamba mo na yo na yo soko sala pona Chebiso Télévision. Ainsi na président na biso Fachi Beton, Oumela na ngwene na yo, toujours na service ya peuple. Merci na maman Emily Seti Mainga moi Nzambe depuis Canada na orphelinat na ye vida ozali kosunga bana bitike. Bakolia komela na yango mama Emilia kosenga na moto nyonso ya motema malamu mama azala motema pembe mama o ayibi kosunga bato mama oyo alingaka ye amona pasi me bato mosusu basepela mama azwaka salaire na ye atie en jeu po ete ba orphelin balia nzamba mona yo mama Emily na bana na yo na libota no mobimba bokene liboso matoni mingi pe na ba oyo pe basepelaka na Chebiso Télévision nzambe amona bino. Merci mingi na mwasi yanga Lidi Mukadi ainsi à mes enfants. Maneko ba bolingo ndeto sa musala na yebisa kibino que muté mabe futa kate. Biso to sala musala biso kitoko to kene liboso. Nzambe pa ko sara neto yokana nginae. Ndé na lobaki l'autre fois maman exaucé passion ça peut biso occasion ya okoma nkolo lopango na mbongo ya muke. Yo ke na poto puis na affaire de 30 ans papa ta yo moko yo ka sonité. Maman n'a pas kenda poto une affaire de 10 ans, 12 ans. Aux attendant libellé mon côté. Excusez, ma belle voulait dire. Na Kinshasa. Voilà comment kolo le pont na mbongo ya moke benga na lombango. Ozwa esika ya yo na mbongo ya moke. Badengo babolingo yambo na bande émission à lelo na kosenga na biso to na sports oyo. Ya comment kolo le pont et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Allez, on y va. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso Chebiso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni kenga mo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali
esika ya plat ezali olingi mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana quartier bibwa ils a déjà habité depuis kala courant na mai et kota déjà kala profitez na occasion oyo po okoma propriétaire ya lopango pour tout contact benga biso na numéro oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux. C'était là les spots comme Ankolo Lopango, Namongo Yamoke. Voilà, maman exaucé patience. Après ces biso occasion, il y a Toko Mabakolo Lopango. Merci, Nabaïnyo, soit bien arabi pour la émission. Mais Nalina Beta, moi, c'était moi, Moke. Boben Arabiso, Bolobakaete, Bémission aussi la Mabé. C'est pas de notre faute. Biso to salaka na ndenge na biso. Parce que Kobenga Batu na plateau, c'est pas facile. On dépense beaucoup pour faire venir les invités sur ce plateau. Alors, Bandekopé, au Bayern na plateau, Tokosenga na bango si possible, mais quand on peut s'habiller suite pour être réussite, il y a émission Bravo Jésus-Christ et Zala Malamumingue. Déjà mon solo, t'as laissé un panza boye. La grande bonjour. Bonjour Papa Chic. Vous allez bien? Par la grâce. Voilà, vous êtes chrétienne. Oui. Tu as bien le na Bravo Jésus Christ. Na banjo benga biso mwa mingi kasi nzamba sali que tomona nayo. Voilà. Oko sambela? Oui. Kama biso na lo sambo. Nzambe na pesio merci. Na ndenge okutani singana Papa Chic o nazai ko luka. Bapel et permettait quitter to kutana mais de lo sali biso grâce. Ngai grâce na kutane pour na partager au ezali problème ezako déranger vinang. C'est que te maso na biso nzambe yo zwa le devant nango et bandeli pe suka yo za na biso mosika na biso ezali compréhension nyonso ya mabe kolinga koleka awa kolo to bengani yango par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. C'est très fort comme prière. Cette émission na dédié yango na Papa Willy depuis USA, Papa Willy Muntamba, beau frère d'Angal Ningamingi Mbote na jusqu'à aujourd'hui, ainsi que Mima, votre femme, ainsi à Rosie Moussoui depuis les États-Unis. On a beau aux États-Unis, nana côté Mboka Moussoute, États-Unis. Rosie Moussoui, na bandi na Kébé na bato Israël, na moni Jeff Kalombo. Ouais, na dédié na bato tout balinga émission yo. Tout la émission na bokebi mingi ko bakila biso 1+. To moni oyele lo na émission na biso Bravo Jésus, to ko yeba nini memi wawa. Caméra na yo yango na kuna tala kuna. Bon, Papa Chic, avec regret et tristesse, koya na vie privée nanga na média. OK. Or nga moko na koki ko gérer yango te. Parfait. Yango na lukaki batu ya média ndeti yoza makasi. Merci. Na ya to partager solo o naza nango. Po motema nango zo saigner butu na moi. Nazo kokate ko digérer likambo zo leka la vie na ngai. OK. Yango na mimi yango na média. Peut-être bato ba leki na betape oyo o nga naza nango pour le moment. Ba ko conseiller nga, ba ko fortifier ngai. Maloba na bango o bakoloba et ko pesa nga pe makasi pona surmonter ba problème o. Yango moni ngai na memi vie privée nanga, vie conjugale nanga, na ndako nanga na média. Sinon na kokai komema te. Mais nga moko lokola na kokite na za mutu, na partager yango elongo na batu bele. Ba ko pesa nga quand même conseil na yebake si na kosala nini pour na s'en sortir na makambo. Voilà, c'est très fort ba parole na yo. Alors, na lingota la caméra et sous au mec un peu ko kabola problème yango na peuple de Dieu ba otala biso mokili mobimba. Voilà, merci. Ngai comme na nene Isa na botami na famille oyo isa la bonne vie. OK. Malgré mobali o nazalaki nazana ye pour le moment na ndako nanga azalaki mobali oyo Papa Chic azalaki ne lokote. Azalaki na mobali oyo bato tout ba rejeta kai à l'époque bando moni azatina talaka lelo moi si akoma kolanda mobali o azana quelque chose. OK.
po biso basi eza mbongo me nga natalaki yango te natalaki futur ya nga na mobali wana ezala ndenge nini OK yango nga na approchaki mobali OK mais ko approcher mobali na nga na ba demande na ye na acceptaki yango mais famille na nga balingaki te OK voir même ba connaissance ba camarade na nga bautaka ki outi na vie ya mbongo kelinga mobali moko bonga bitno yango ndezaki cause ya koboya ye parce que azaki na famille ya mbongo te c'est ça oui yango nde bande ko rejeter mobali ba camarade na nga nde bande ko mais nga na lingaki et alors famille na yo famille pe balingaki te po ba mona kaka ki ba bando mona le futur ki nga na ba o ba bando mona ba parents nga na ndo nga na mona kaka amour mais OK na sima amour ezaki ma mususu OK ba parents baza banzamba se tant bande ko boya nga na ndo mona lemsu baza contre mais or ba mona ki le futur mabe okuya après mobali wana na façonné nde balobaka ndenge basi nyonso soka lingi mobali akopesa ye corps âme esprit OK mais pona ye ezala ye bongo te sikoyo epa na ye ezalaki bongo te par rapport à quoi oyo conclure bongo mais tout d'abord tant bobandaki bozalaki ensemble aussi remarqué que ye ezalaki bongo te nini elobi si yo makambo modèle wana Papa Chic nazokoma na makambo yango très bien nazolela nazokapasi te nalingi na wana kolela te nalingi orela te nazolela na motema très bien voilà naza mutu namema na média te mais soki nabemi na média mpo nayebi OK force eza na chaîne oyo voilà mobali na nga na façonné ye napesi ye bambongo abi okozala boye te nalingi oyo baparent na nga bazoloba to contredire bango zwa mbongo oyo compte na nga nyonso compte na nga tu mbongo tu ya baparent na nga oyo bapesa nga nga napesi mobali na nga en tout cas nalingaka ye mpe na bando olingi na bolingo mo oyo ata oyo koyebisa nga kibobo na oyoko te vomi ku tobebana ebele na baninga na nga kee na mobali na nga vomi natika na mobali na nga napesi mobali na nga mbongo nalakisi nde bakendaka bavoyage ya Dubai na proposaki olingi ni habite nakendaka na bavoyage nde naza mpe na baconnaissance na nga moko OK mobali akomosala Chine Dubai OK grâce na yo grâce na nga mbongo opesaki ozwaki wapi po bando ekosala mbongo ya baparent na nga ozwaki pa parent na yo voilà nazwi mbongo mpe baparent na nga ozwaki yango ndenge nini biso nakoli na famille ya bonne vie OK baparent na nga bando otiela nga na mbongo na nga na bacompte OK nga moko mpe ezalaki take mwasi mosu okolela mo eloko boye mpe baparent bapesi yo mpona ondo ozwa mpe baargent de poche nayokaki pare ke oza mwana ex ministre moko ya mboka oyo c'est ça balingi olingi koloba te moya kotanga komba papa eza te non c'est ça je comprends Voilà. vas-y raconte oui na façonné mobali bandeko na nga oyo bayebi mpasi oyo esalaka so mwasi afaçonné mobali ke lelo abalukela ye mobali akomokende badubai mobali akomokende baturquie nabi bon tellement baparent na nga bamona eke oza na eloko te tosala quelque chose mobali abi bon na kobanda tosala no prédote OK wana tokomi daya tokomi tokoma sikoyo ndako moko wana bozala nu ye aza nanu mpa na bango nga mpe naza mpa na biso OK nalingaki azala na quelque chose mpo ntango oya na prédote tokoya ta na po alobaki na ngai nakoya prédote dote mais religieux nsima OK wana ye mutu oyo alobaki na proposaki mais nalingaki azala mwana quelque chose opesi ye mbongo voilà aye mpe prédote dote religieux wana bafamille bayambaki ye ndenge nini ntango ayaki mpo bando oyebaki azali na famille pauvre bafamille batraitaki yo neni mobali azalaki na eloko nakomi na eloko basekaka mpe te tala lelo oyo bakomopesa mpe baexemple te bayebi te ke mbongo wana source eut bayebi te bango bayebi kaki mobali abundi take elingaki mwana na bango toye kokoma ndako mwana mobali kokoma na zemi mobali atika bavoyage te en tout cas nzambe apambolaki nzambe apambolaki azwi bakomi na bamaison ebele na bazandu na okende Dubai okende Dubai Chine donc mobali mpenza ko oui ça va mais mobali na kati na ye amour ezalaki te ndeni oyebaki amour ezalaki te bon yango na oloba mpona yeba lelo na ya kobeta lisolo ki amour ezalaki te wanga na oyeba te mais kati na ye mpo lelo tokomaki nayebaki amour ezalaki te mpo likambo ezali Seigneur non kuba nano s'il vous plaît
mobala ko musala ba voyage. Mobala ko musala ba voyage. Akomi na ba maison est botami vraiment. Et après, na komo mona mobile nanga a changé papa Chic. Mobile ando sala une semaine à Dubaï, une semaine à. Et me soupa au Kenya tindikaka ba sel les containers pour déjà allons qui déjà. Mais mobile échanger dit kumba mo échanger comme ça ba 2 semaines à Dubaï, 2 semaines à qui. Mais na qui on peut ça 2 semaines. Amour et elle soutient. Papa Chic toi basi. Toi basi. Toi biso mobile a changé. Comme la maîtresse mon quelque part na mobali oyo ezaka musala mais nazaka ngamoko et si ban camarade n'a raison hein ote ma passe na okukate mobali a changé affection ou ezala qui était peut-être moi ça lingaka o tire attention na ye mobali ezali souté quoi tirer attention pas dans les alliés on peut comme quand on leur a l'air à des fois on tourne bébé qu'est-ce qu'il y a musala bébé qu'est-ce qu'il y a l'aime ce monde appelle mon mobile ça quoi yamba téléphone et fan besoin mon appelle à mobile mais mobile comment ce que communique appelle bébé à téme que yamba on place na comment on a 6p mais moi na simba téléphone à mobile ils allaient quitter mais jusque nous comme on a trop c'est trop. Mon mari a changé. Azali susu o ngana yebaka te. Et puis fona bandolandela téléphone. Zo ki peton. Et ça les jours mususu mobali amela ki makasi. Alala ki vraiment. Amona ka ba pele écoute. Ba pele écoute. Et na yambi téléphone. Maman n'a qui voit moi c'est na kati. La base du kaka numéro. La tchango quelque part. Et après, l'équipe moi 2-3 jours n'a ko benga numéro wana. Tant on a benga numéro wana, la fille a question à yambi. Et puis quand les basi qui s'il vous plaît habiter limbisa c'est na bengi komba kama yo Mireille Longayo non Mireille Longayo te. Ah bon limbisa nga na s'est trompé numéro. Ndia le bité peut-être ndenge na te kaka nanga en ligne bilon nanga en ligne peut-être moi bilon nanga na page ndinga bi OK na profiter wana siko. Donc on a profité nga bi OK c'est vrai ba pesa kinga numéro na yo na et sengi ke na bosana ki yango feza la numéro ngo yango na se trompé ki teza bon abi OK ça va nga tunika si babilo ko ngo sala ndeni nazaka na vente en ligne nga bi OK wana déjà natali ba numéro ba conversation na bango na WhatsApp à mobile nanga déjà bazana bolingo pendant longtemps OK oyo nga na banda oyeba te na sali ki na bisi voilà ngai pe naza intéressé na biloko o te kaka. Si il y a moyen de contacter aussi quand ba manzo ezalaka to wapi opesanga adresse. La fille a question peut aduta quitter ayo opesanga adresse. Il y a place à il y a place à teka kababilo konae. C'est par là qu'il a comme kokende. Donc ça veut dire que au moins okende na ndaku. Wana non na ndaku te. OK. Voilà na ba maison na ye. Or ba maison wana natali la conversation mobali ko senga ngambongo. Oh chérie voilà bilo ba conteneur mususu mi tukeya ki il faut na ba kisambongo zo kokate. Oh moi si muta osenga mbongo. Moi sana muta osenga mbongo ya ko senga ngai ngala zuna pesi ekekuna. Mobali oyo kelanga tamawa te na façon na zuela ki. Lelo yongai na okokate atatindi na zaboe ça me fait mal na satanda ki na eloko yango te kote koyana nga kati sika oyo naka muto oyo Nzambe kanda pesinga force na opesa mbele ba $5,000 et ke kapa mwasi mobala osenga nga
pe asengaka ba monte ya minene nzoka kendaka par la fille nakomi kokena nakomi intéressé na biloko natekaka soka ba arrivage ye ba ensemble ba sac ba tutulande biso basi tolingaka nasokenda kosomba bon siko la fille amoneka ke nazali nani cliente malamu ona ozo somba penza biloko na mbongo ebele a proposer kinga lobi madame soki okolinga tango na utaka Dubai na kiti na ndako nanga avant eya na maison yo ye na nuponi loko lobi poza oza marié oponi li pe papa comme ça nde na mimi na maison po ezaka na batu mususu ba client fidèle na bayaka na maison te yo fo yaka na ndako nde bon pe bayaka na ndako boponi pe oyo kotika na nde na yena na maison ngabi oui eza idée ya mabete eza idée ya malamu na linge pe na commissaire pe na moninga pe wana entre temps oyebi ke a trichaka na mobali na yo oui na yebi papa chic OK mais olingo commissaire meilleur ami na yo na ngeke commissaire meilleur ami nanga na commissaire likambango tina suka OK pendant ce temps on a tout na mobali nanga même ko toucher nga bandoni nga susu ya zakaka musala nga siko tellement déjà na yeba ki problème ango na ngina comme ça problème ango tina suka akoma soka nga ken dondo ya na maison msupe na passer journée na yeba kaka oyo ye la msupe mon appel peut-être mobali nanga na téléphone ba resola pe normalement nena yeba siko tango yo on nga commissaire meilleur ami na yo papa chic na ngana commissaire meilleur ami nanga na commissaire qui déjà meilleur ami nanga pona yeba makambo ngo tina suka OK pona za na be preuve moko boy oyo attendez na yebo boko tuna nga wapi be preuve ezala tala kaka koma ki tina niveau ya kobetela nga masolo ya mobali oyo ngai nde ba préparer libala ndenge mobala linga kazala ndenge mobala bakendaka ba boîte donc façon o mobali na linga kazalela nde bazaka na ndako na ye ndenge bazo préparer libala ndenge kozala na monter ya mbongo talaka ngai eza prédote o to benga kana soki prédote non prédote za prédote na dot mais ya okeni tina miso nzambe na miso l'état mariage religieux puis civil mais o mobile nanga a proposer nga tango te malgré bambongo na piai ozomona quel choc siko so kende pa mutu oyo oyebi ke mobali ozobeta lisolo ya libala ozo ya kobale asa mobali wanga na zaka nenda kumoko bambongo oyo lelo ba kosala mariage de rêve eza bambongo ya ngai c'est bien maramyo solobi wana olingi nini susu eza nini oyena bravo Jésus pourquoi libi nzamba selanga justice po tala kaka na nyonso no sona zaliki muta mabe tozo mona na internet moi si abomi mobali po apesa ki mobali mbongo mobali akesa na ngoma ka mususu na mwasi mususu mabomi tokuta pesa ki mbongo tapesa ka mobali bolingo mais mobali a parvenu ko kosa ke ko linga mutu mususu abomi na bomi pe na mwasi wana mais na koko sala ngote po na ebi nzambe yende kolo justice yango muninga na mission chez Biso TV. Merci beaucoup na ndenge opesi biso confiance na bandi opesa biso numéro ya mobali na yo ainsi que na camarade ya yo. Alors mesdames messieurs na olinga ovanda quelque part na bureau na biso wana oyo place to bombaka ba invité na biso entre temps tous les spots oyo ya vida on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Allez, on y va. Oza Congolais olinga kampana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike
ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là l'espoir de vie de Sunga Orphelin à Nzambe Rozanga Teko Pambola yo. Nena ote ko annoncer bino to ko sa deuxième invité na biso. Thomas Fabien pour y dirige mon solo. Boko telanga de sa deuxième invité na ngai. Papa, okoyi ko kota na yo. Voilà. Bienvenue na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Zoa Isika. Et un bio. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, mais espèce na yo le rôle à Mutapoto, Mickey Liste, Ndouleman, oui, na sepe no makasi hein. Merci. Swag toujours. Merci. Et puis, dans un peu d'affaires d'ailleurs solo. Ok. Voilà. Comment on a dit? Comme on a flexi. 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 Oui. Comme Mboka. Surtout. Kazadi. Kazadi. Ah, oui. Papa Kazadi na Yambio. Na Bravo Jésus-Christ. Au Salarani na vie. Ouais, on a homme d'affaires. Homme d'affaires, bah faire une salak. Ça là, bah faire il y a exportation, na jora bloc ou ta carrière. Déjà na kendara Dubaï, Chine, na sombi bilo on a na Kine et puis un peu na panzi en quoi. Voilà. C'est ça que je fais. Bah faire en gros, mituka, bilamba. Donc je fais le mélange. Na jora bilamba, na ba véhicule, bilamba na ba maison, on a chaka et le véhicule na te quand toujours na ba connaissance na ngai. Voilà. Aux mariés. Oui, je suis marié, donc laisse-moi un peu te dire que non. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Tikaboy. Oui, parce que si je suis ce que je suis, c'est par rapport à moi sur la joie. J'ai une femme qui a fait de moi un homme. Donc, quand on dit une femme, je ne dis pas toutes les femmes. Donc, quand on dit des femmes, n'est pas dire que non, moi, je dois t'aller pour ta moi aussi. Donc, j'ai une femme. Oh, Tiloua on a toujours reconnaissant envers elle. Comment on est Elle répond au nom de la charmante Néné Issa, de ma femme à moi. Ok. Oui. Nami, tu as ça. La ligne de la caméra, ou le bel est à moi 2 mots. Dans la caméra, wana. Troisième caméra, wana. Ces paroles, ça me vient droit au cœur. Bébé. Je suis un homme. Avant toi, j'ai vécu de femmes. Mais pas comme toi. Je resterai l'unique femme qui a gravé mon cœur jusqu'à ma mort. Je t'aime jusqu'à la mort. C'est ce que je peux te dire maintenant. Wow. Donc, Olingi est Tiliwa. Tie Mokololiwa. C'est très fort hein, comme parole. Hein. Est-ce que yo pour solo bana mobali na yo ke na mobali na ngai na ko kabola na yo tie Mokololiwa ko kabola biso? Il faut le belaka mobali na yo bongo. Eh, bah maman peut le belaka biso ba mibali. Ah, vous savez qui hein? Voilà, papa Nangaï. Est-ce que et comme on peut un jour au tromper moi sinayo? Bon, ça peut m'arriver par erreur. Oh. Et comme la yo par erreur. Par erreur. Erreur me ko yandengeni. Bon. Alingo si ma micro bien boyé, ba tuba yo ka na ebi ke o message non na micro te. Conscient que je suis. Alingo tala la caméra kuna tango loba. Conscient que je suis. Nako sala ngote. Mais juste par erreur, par défaut moi miké. Parce que babarano la vie est un jeu d'erreur. Tu vois, on est des hommes et des fois totalement emportés dans la bilo mo boy. Mais tant conscience c'est yaka. Natan nanchik batang se bisote. La conscience, c'est une voie intérieure qui nous conduit à faire du bien et éviter le mal. Tu vois? Donc, tant on vend dans Rayomoko, tu viens de faire quelque chose, on vend jusqu'au sel, en train d'imaginer, ah, Nasala Kiboy, je trouve que, Nasala Kiboy, Nasala Kiboy, on a conscience, c'est Elio. Mais, au sel qui est erreur, mon boy, par exemple. Donc, c'est par là que je peux dire que non, n'a pas ça l'erreur. Mais, boy, non. Chico, n'a pas cet exemple, moko.
c'est commis que par erreur on est commis et que moi si na couture dans moi si ah ça ni bon réaction ngos alani en fait nanzimi te comme mais c'est comme na senga pardon je m'excuse vous senga pardon pas moi si na yo oui je m'excuse. Est-ce que il y a des choses comme la des fois au vandi botani moi si par exemple le qu'on a ces plans on pas moi si nanga ça arrive c'est comme là yo eloko boyi na ces plans pas moi si nanga te. Ben en fait elle a toujours été là pour moi. Na tika la moni logo mabete pa na ye. Donc je ne sais pas na tika la moni logo mabete pa na ye te. OK nous ya sali bo se pele singate non. Tout ce qu'elle a toujours fait, c'est toujours bon pour moi. Parce qu'elle se soucie toujours pour nanga, pour na bien nanga, pour na santé nanga, pour na ba faire nanga. Une fois que ça ne marche pas, mon nanga une cœur à tout nanga, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais la dire, bébé, tala boy, esse nanga boy. Elle va se sacrifier à osala que non et simba. Donc, c'est un peu ça. Et bon, mi bali o balingaka basi pour intérêt. O pesa ba conseil ni. Na lingota la caméra wana, mo bali mo alingaka mo sika pour intérêt. Bon. Bali wana bazé belé hein. Bali va lever la bino. Tala caméra. Conseil n'a pas ça. Nous les hommes, parce que en général, na mon ami tu na kati. Quand tu seras toujours courir derrière les femmes pour un intérêt quelconque, attends-toi que non osera toujours derrière les femmes. Une femme, oyo, azalaka toujours liboso ya mobile, yo asala mobile azala. Respect à 100% ça va rater. Je peux dire comment. Nous les hommes, nous avons pas ce pouvoir sur la femme. Pour anine. Yondo salaka nyonso po na ye. Tout ce qu'elle a besoin, il faut de l'écapario pour azoya yango. Et maintenant, quand toi, pour ça là, il faut les garçons la simaya moi aussi. Donc, il y a le devant, il y a comme la simanaye. Alors, les hommes, arrêtez de courir derrière les femmes pour un intérêt quelconque. On a toujours manipulé, au comme la place, il y a moi aussi. La femme va commencer à décider sur toi, s'imposer sur toi. Tant que tu es un homme, on a toujours homme malheureux. Donc, je sais que je peux vous dire, s'il vous plaît, mes chers amis, mes chers collègues, tout ce qui courir derrière les femmes pour un intérêt. Parce que connaître biso à la langue. Alors, arrêtez de courir derrière les femmes pour un intérêt quelconque. Voilà, c'est très fort. Nazana nabo le biso mingi lelo hein. Nabo le keno midi à 14h. Bane wa bolingo bolim sanga to gena moi le mbango. Na la surprise mo pona yo. Ah bon? Oui. Oui, excusez biso na bandi vous a malamu na kota surprise wana pona yo. Ça ne dérange pas. OK. Thomas Fabien Dinij Mosolo na osenga na biso to balancer les biso moi élément oyo et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Oza congolais olinga kampana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koeliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, de retour mesdames, messieurs, tout total à spot, il y a Vida, na bandi botali yango bosepeli. Alors na okota déjà surprise à papa. Aux après il y a mona surprise na yo. Oui, d'accord. OK, d'accord. Voilà, okota. Bokota e, voilà, elle est là. Zoesika. Chérie. Vanda. Zoesika. Papa autokomisa makasi hein. Ça va? Je demande ça va.
Mais yo en voyage na kamo na moni yo awa. Oh. Yé, attends la voyage. Oui. Pour ça micro s'il vous plaît. Papa, monsieur journaliste. Oui. Oh moi c'est nanga. Qu'est-ce qui ne va pas? Kasi na invité Binembali na plateau. Invité sur Nandeni. Zela, quand la caméra s'il te plaît, quand la caméra. Et ça n'a pas problème té. Problème de vie privée nanga o même nanga Nandeni. Non chérie, ba benga kinga. Attends, calme-toi, calme-toi. Oh, ma vie privée c'est ça Nandeni. Ngai pe na zai. Calme-toi. Papa, attends-toi. Monsieur, monsieur, attends. C'est quoi ça que je fais pas? Tozo les mais ça nini? Oh, Tozo les cas. Tais-toi. Oh. Tozo les cas. La caméra kuna. Tozo les cas. C'est quoi? S'il vous plaît. C'est quoi? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoute. Chef. Zela, ngana tukuta na awa. Tukuta na ka. Tu sais que j'étais où? Alors, mais le coup tinga wapi? Et tu es venu ici. L'invitation est là. Micro. Alors, mets-toi, calme-toi. Monsieur, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Non, s'il vous plaît, Yaya. Pas jusque-là, s'il te plaît. Papa mbana ngaza mutakanda. Nayebi. Toyeba kiteke ngeti ngai. Nayebi teke obengi ngala mobali nanga. Nakateke za émission na bino ka bosala ka. Mais c'est pas normal. Ndemo ka ta caméra kuna c'est quoi ça? Bazo filmer té, basi bakati. Bébé. Mais yo zone esika panda. Yo eba makambo eleka. Nayebi tenga la vanda kina. Oyebi lo té. Dis-moi oyebi lo té. Non. Il faut se nebi likaba vanda kina nayebi. Ah, tu me calmes pourquoi? Non, s'il vous plaît. Moi je le connais pas, nayebi té. Chef, s'il. Papa, hasard responsable bien sûr. Olukela ngai ni na libala nanga. Olukela ngai ni. Kibino na émission. Ba invita ba tout bon te so ebisenga ke mobile nanga oya na. C'est pas normal vie mutu boye. Elle me responsable pas moi. Nalingi okitana momuke. S'il vous plaît. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Na bengi yo. Dis-moi. Pour la solution boité. Bokatate hein, bokatate s'il vous plaît. Bokatate à okitana. On continue à katate. On continue à katate. Non, pardon. Non, chef, s'il. Les gens m'ont embêté. S'il vous plaît, tous à la télévision, la biso, c'est pas comme ça. S'il vous plaît. Pardon. Merci beaucoup Nandenge Oyoki biso. Alors Nalinga yana de tout sur le momuke. Tout sur le momuke sur makambo ekoleka. Outu okumisa mwasi na yo bato balandaki. Nayebi, je sais. Mais toyawa parce que babenga kibiso. Chef. Babenga kibino, na benga bino. Nalingi chef à talanga s'il te plaît. Papa le bana yoko. Voilà. Na ngwa benga bino. Tolinga ki tozo solution na problème ekoleka na couple na bino. Surtout na problème te. Nayebi. Kasi papa na biso. Mais c'est vas-y, je t'écoute. Thomas Fabien Poli, beaucoup de ce troisième invité, papa. Non, s'il vous plaît. Attends, on continue, on peut pas inviter. Non. Chérie. Mais je comprends pas. Chérie, ils ont juste une émission à Pamba, pardon, chérie Vandana. Pourquoi? Attends, Yoka. Non. Oui, mais qu'ils ont 600 malobe. Monsieur, Papa. Non, c'est pas juste là. Non. Alors qu'est-ce qu'il ne va pas? Non, s'il vous plaît. C'est quoi qu'on m'a agité pourquoi? Et c'est une émission. Regarde la justice. Non, pardon. C'est ce que tu fais. Non, s'il vous plaît. N'habitez, hein. Tu as un problème avec moi. S'il vous plaît. Écoute, si tu oses venir ma vie au monde. S'il vous plaît. Bébé, pardon. C'est quoi ça? Non, chérie, qu'est-ce que je t'ai fait? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aussi, ça m'a la maloba au lobana. C'est n'habité. N'habité, n'habité. Comment t'appelles? N'habité, soit aussi. C'est quoi ça? Mais ils ont problème que ton vendu te l'a tué. Monsieur, tu continues. Oui, mais ça, là, retourne en Andak Nangai. Au continent, on voyage, tu retourne en Andak. Maman, ça, tu écoutes en Andak. S'il vous plaît. Oui, voilà. La grande Zoé-Sika. Chef Zoé-Sika. Troisième invitant, on est né. S'il vous plaît, Zoé-Sika. Qui ça? Chef. Chérie, pardon, Vandana, on a eu moi. S'il vous plaît. Pardon. Eh, Moussouné, naïb, c'est que non, il est biloko. S'il vous plaît. On a dit on a plateau, Tony. To Yambi, troisième invité, papa Zoé-Sika. La grande Zoé-Sika. S'il vous plaît, to Vanda. Non, Zoé-Sika, Ndeni, papa journaliste. Troisième invité, on est né. Oui, s'il vous plaît. Néné, ça m'a commencé à révéler.
Nena za makamfa loba. Très important. Nga nebi nene na teki la raibi loko. Voilà, zo ici Kavanda s'il te plaît. Chérie, apaise-toi, toyoka, hein? Et l'eau va bien soit pardon. Voilà, papa micro na yo. Maman Néné, s'il vous plaît, est-ce que vous kabola makabo on a mis ça dans le plateau? Kazadi. Oyo futinga yango. Oba bengaka. Mon Dieu des singes. Foutu oyo yebaki eh? S'il vous plaît ma chérie. Oh Néné. Oyebi loko elekate. Mobile nanga. Olo ba nebe loko elekate mobile nanga. Na lobi s'il vous plaît. Soki nga na prochaki yo. Yo kana makambo nga yebisa yo, c'est important. Papa na yo ka ndeni mobile. S'il vous plaît, na boy te me yo ka inanu. E ko iko sunga yo. Esunga nga la nini mobile yo yanga esunga nga. To boy pardon. Yo ka yemo muke. Nga na sabu zo bande na benga Néné ya kalanda kunanga. Na yeba pita zo numéro na nga po zo numéro na nga na Facebook. Nga na teka biloko na nga en ligne. Ndela koma ko benga ya ko zo biloko na ndako. Na sabu zo bande na benga Néné. Est-ce que koko yo kanga nanu koko yo kanga pe na loba? Néné na yo ko na nyoso me na mobile na nga ite. To gérer makamba mbo problème na nga. Eza yo te, problème na nga eza ye. Eza ye ndeni aza mobile na nga. Kazadi. Le lot te lox. Otie ba bijou nga na sombe no matoi. Chérie, oyo ka buzobo ya solo. Olati ba chaussure ya cher. Oye bakango te. Mais toi to kote ke bando otombo ko ko suko lo baté chérie. S'il vous plaît ma chérie, est-ce que ko yo ka ngai na? S'il te plaît, est-ce que ko yo ka ndego na biso lo baté, pardon. E ko iko sunga yo. Sorry. Il y a la grande. Est-ce que ko yebisa ndego na biso azana besoin de vérité? Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà la vérité aux amis. Pour ça qu'on est dans la minute. Tinga la bando ya pas na yo la fille. Na ça qui na besoin de biloko na tout. Tala no bilamba o ya lati. Soko zo raisonner bien na somba ngo pa na yo. Yo ko to loba na ngani. Que mobile na nga pe textuellement ba guna yo eza ba kwa mobile na nga. Alors na yeba ki mobile na nga bien. Bozi o lelo zo dondo ko kende Turquie Dubaï ba maison zo dondo. C'est mon argent. Oh le longa na façon na moi mobile za pembe na wana. Lelo tsaza lelo zo mona lelo mutu. Grâce na nga. Kazadi. Ce qui komboni na ko benga yo. En tout cas mibali boza ba ingrat. Moi na yo otoboti otikala même pas ko tira attention vers lui. Lelo za mobali o ba fi tout bazo ninga bazala o zala ya bango mais ba yebi le passé na yote ba parents na nga ba boya yo ba camarade na nga également mais nga na talaki lobi nango mais talelo oyo futinga non na ko humilier papa na télévision té to ya wa na ko humilier papa té na makambo trop na motema na besoin to luka kimia objectif ya émission yo izali kobongisa no kopanza la grande omoni papa azalia wa mobali na ye mobali wa bala ye papa mwana oya ye babanda ba umela kala ça veut dire que papa c'est comme si abombela o vérité sur relation na bino bien sûr que bon sa mariage mais moi c'est na ye moi c'est façon na ye moi sur babunda ensemble pour comme wa komi lelo yango ne regret ya maman alors papa nabiso je sais que c'est la télé et ça humiliation moi je pense que oui ko songa biso tika kolela papa tika kolela oza mwa mobali azolela lame de crocodile ou bien quoi non na place na ina na kolela non papa chic na place na ina na kolela non pas jusque là tout c'est fini hein non c'est fini. Merci na ofutinga. Mais yebaka ngo ke yo na mwasi mboko zonga. Oh yo zalaka. Te, na lingo ke na ona kanda te. Papa reconnaître ma benaye, silence ni ko ba que à reconnaître ma benaye. Vous avez besoin au mona sengo pardon te. Acte à poser ya. Vous avez besoin pardon non s'il vous plaît. Oye na émission to za solution. Je pense que vous avez besoin papa na yo, bali na yo zonga ndako. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Bomena kufa. C'est fini. Est-ce qu'on peut qu'on va? C'est fini.
s'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite émission. Bye bye. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi.